Merci. Zangai Molinga Minabino, évangéliste Maku. La ligne juste to Korako, Yoka Malbana Zambe. Zambe merci. Pambato Zambe, to Tikitango na Maboko na yo, Tikango Yesu Panel Kona Nyoso, na Kombo na Yesu. Amen. La ligne Kolobela, Oyo Zatem na Bisolelo, les secrets du progrès. Les secrets du progrès. Donc, ils ont la Jean chapitre 21. Nous avons lembe po motonyo so azwa eteni na ye pe biso nyonso to pambolama pour la bonne marche à musala na Nzambe. Jean chapitre 21 verset 1er. Bible le dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples au bord de la mer de Tibéria. Et voici quelle manière il se montra. Et puis, verset 2. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée et le fils de Zébédée et les deux autres disciples, Jésus était ensemble. Bango, Pierre, bazaki ensemble, na ba fils, na fils mi balé ya Zébédée, Jean et Jacques, Nathanaël et bango nyonso balaki ensemble. Alors Pierre a lobi et verset 3. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dirait, nous allons ensemble avec toi. Il sortirait et monterait. Disse-lui Simon Pedro. Pierre a lobi na ye. Vou pescar. Ngana ke koloba mbisi. Diz a eles. E puis bango nyonso pe bayokani. Também nós vamos contigo. Biso pe toza kokende na yo elongo. Fora e subiram logo para o barco. E puis bango nyonso amati na kati na masuwa. E naquela noite nada apanharam. Pe na butu wana bazwaki eloko moko te. E sendo já amanhã, e puis tango ekomaki tongo, Jesus se apresentou. Yesu amonisami na ngambo na mai. Mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Mais bayekoli bayebaki te oyo ke ezalaki Yesu Masiya. Donc Bible zo bala biso awa na sima na lisekwa na Yesu. Yesu amonisamaki. Alors na niko confirmer bandeko musu bakasaki Yesu asekwa te. Yesu asekwaki. Et puis na kosekwa na ye amonisamaki epai na n'importe qui te. Bible na biso ete amonisamaki epai ba témoin fidèle ba oba ponamaki avant fondation ya monde. Amen. Alléluia. Yesu akeneki epai na Hérode talo be Hérode nga ye yo bokangaki na sekwi. Mais Yesu amonisamaki epai na ba oyo ba ponamaki avant fondation ya sera moi oyo. Alors zaki mokolo moko etombe ke Pierre par le biais tengala lingina kine koloba mbisi. Alors Jean, Jacques et puis Nathanaël balobi ete biso pe toza prêt poto ke na yo. Omete ba disciple bazaki lokola ba camarade. Bazaki lokola ba leki na ba kulutu. Po ete na tango wana maître na bango azalaki déjà enlevé. Alors bazaki komi tungisa makasi. Bazaki na tango wa bitu ke koloba mbisi. Ba kendeki na sepel na verset 4. Na verset 3 Bible lobi ete oh na butu wana. Na butu wana. Moto nyonso aza na butu na ye. Moto nyonso aza na butu na ye. Et puis nous allons être butu nyonso balala kate. Eza na butu mosusu eza butu ya sacrifice. Yoko bana mabonde loko bonde la titongo. Eza na butu musu bakangaka misu te. Eza na butu mususu pete. Soko za ko bonde la ko telema okotika la kovana te okotika la ko matana mbeto te. Eza na butu nyonso pete ko pesa nzoto no matana mbeto. Alors bango balobaki te na butu na lelo foto kende koloba. Alors bakende ki pe koloba na butu wana. Mais na sepelaka na Bible pe eza na ba précision. Bible pesi biso précision. Bible lobi ete na butu wana bakendeki bazwaki eloko te. Bazwaki eloko moko te. Pendant que Pierre azalaki espère makasi ya poisson. Alors yango na teteme na biso lelo kolobi ete le secret du progrès. Bazwaki eloko te. Pierre azalaki pécheur moko de qualification. Soki ma master lelo ezali, veut dire Pierre azalaki na master na côté pêche. Pour Yesu akutana na ye quand ko loba mbisi. Abete yaka ngala ko sala yo un pécheur, yako péché, mitema na bato.
Alors Yesu akende ki ye azwa ki na pêche pe Yesu tanga kei Yesu pe Pierre ba bete ngape na zongi na kele ko péché. Alors Pierre ayeba ki ba area na ye donc Pierre ayeba ba zone na ye Pierre ayeba ki ba place na ye awa soki na konti na butu na lelo 3h du matin tango ezo beta en tout cas ba bakaliao ba karapao ba poisson de soie kitoko wana ekoya epai na ngai ba tilapia ekoya ba kashushu ekoya ba spada ekoya ba Thompson ekoya mais butu yango azwa ke lokote yango nazo ba ndeko na ngai et que faut tourner regard epai na Nzambe pour se tourner regard epai na Nzambe changement au côté na libala na yo changement au côté na vie ya bana na yo changement au côté na finance na yo changement au côté même na esengo kata bomo na yo maloba no ekolobo ekozala maloba ko pambola bato maloba ekolobo ko pesa bato esengo alors na butu mobimba wana et tant qu'espère mazwa ke loko mokote tala nini Bible zo biso to konte na verset 4 Isendo ja amanya Bible bete tongo etani nazo ba tongo na yo ezotana ndeko na ngai tongo na yo ezotana o souffrir butu mobimbozo lokote yango na Nzambe azola musa tongo na le tanga Bible lo bien te même molile umeli mais les ténèbres ne sera pas là pour toujours Bible lo bien biso que même molile ezali yebete le matin finira pour se lever tongo ekotana nazo déclarer la vie mutu moko tongo ezotana pasi o umela ngo butu nyonso o lelita ngo molai Nzamba lingi okanisela yo Nzamba lingi ko récompenser yo Nzamba lingi ko asale lo makamine maboy ko sala ngo na butu Nzamba lo bien te tangu tongo etani continuer nga mama yebisa ngai Sendo jamais Jesus apresentou na praia Yesu atelemi pa monisami pene na mai pene na liziba yenda za mai na bomoy s'attacher na mai na bomoy so yo kangami na Yesu kozwa bomoy so yo kangami na Yesu yo ke liboso so yo kangami na Yesu ke na destiné na bo pete nyonso et pas ezalaki pasi yo kozwa ngo na facilité et pas bato kozwa na pasi yo kozwa na mokolo moke et pas bato ko umela pona kozwa bakokama bakotuna yo babeta masali ezalaki kokangama to koma ki abaki ko servir motote mais yo zo visa ndenge nini yo ba na zui visa po Yesu atelemaki na tongo l'homme de Galilée moto soka telemi moto ko stopper ya zate moto soka telemi na ba ndoki ya famille ba tia ba limite ba kokoka ke loko moko te yango na zolo bete lelo tourner regard vers Jésus Pierre avait passé un bon moment Alexis tango molai pour la koloba mais Pierre azwa ke loko moko te ataka zaki espère azwa ke loko moko te mais le secret de progrès tongo tango tanaki mobali azonga ka simate liboso na bitumba yazaki présence se présenter ayaki alobi ete ngai na yelelo pona longisa makambo bilo bolukitango molai na yelelo pona silisa infirmité ozalango na yelelo pona kangolo na l'esprit limitation na yelelo pona bikiso na domaine nyonso webi eloko moko Yesu tosalelaka bato balandaka babika bato basilembaka Yesu babika bato mosusu kutu babete koloko koma na ndako na ngai te lobaka kaliloba moko c'est Jésus qui s'est présenté Yesu yo Bible le tongo etani Yesu a se présenté d'abord comprendre la continue le balanga mama comme le balanga Nzambe et ça langa jiki donc na zoma ndina zote ya bwene di poisson zo nager na kati na mai donc so bo katinga te na ko continuer ko couler mama yelanga verset 4 yelanga na mbangu e Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não conheceram quem era o Jesus donc Yesu a monisa na bomo na yo mais yo reconnaître na nous Yesu te et so senga miso molimo bomo na ke Yesu et ça telebi na bomo na yo et so senga be révélation dans la vie na yo bon comprendre que si konga na vandi et c'est sika na Nzambe kombosa la temo sala Nzambe tant que Josué tant ba kotika na mboka na Jéricho Bible na Josué tant koti amoni makamoko moto moko alati pembe pe atemi na kati ya centre ville Josué a tourné le biete est-ce que vous avez biso to za ennemi abi je suis le fils de l'homme abi naza oyo na kota ka vola bongisa bino bokota Yesu a bongisa na biso nzela Yesu se présenta qu'avant bana Israël va kota na Jéricho Jésus était là présent c'est la même chose ici et chaque chose qui a Pierre na butu mobimba Jésus se présenta abete ngai yeyo nazonga kasimate na oka bakombo bakatiera makasi net na kongo te baka Ousmane mazonga kasima bino même bino butu te même bakatiera de balo ba foreman mais Jésus ne recule jamais. Attache-toi à Jésus. On ne pète la destinée là yo. Le secret de progrès. On ne progresser jamais sans Jésus. On ne picater sans Jésus. On ne aller sengoter sans Jésus. Na mona batu bazana mbongo, mais bazana sengoter. Poete azala Yesu te. Mais na mona batu mosusu, azala la capacité ba mbongo minene te. Mais sengoter
ndemo evanda na bomoi na ye soko okutani na ye okompane mala moko olobi ete moto oyo aza na destine na ye pete moto aza okende na Yesu Masiya Yesu ase présente me bareconnaîtraki ye te na libala na yo Yesu akoko se présente me ntango soki yo reconnaître ye te yango natombola biso na yo lobi ete nzambe na bundinga moko naluki butu nyonso butu moko ekozala ata mosusu ta nyonso libala na yo ekozala libala osali 34 ans eza seulement nui moko epai ya nzambe po bino lobi ete un jour epai na nzambe comme 1000 ans 1000 epai na nzambe comme un jour donc ntango mosusu na santé na yo oza na pasi oza na maladi ezokende te me maladi wana eza kaka butu moko l'homme de Galilée atelemi maladi yo nano reconnaître ye te bandaka kokumisa nzambe bandaka koloba ete nzambe na beleli yo mpe nakumisi yo mpo ozosala na bomoi na ngai Yesu anaposa te opase ata molai ozwa eloko te mpo abengi biso la grandeur alobi tu seras la tête no la queue koma yo kozala mokila alobi tu seras okodefisa bato me yo okodefaka te eza bapromese oyo nzambe apesi biso alors mpo yo ravir yango attache toi à Jésus yango moto te teme na biso secret du progrès c'est l'attachement de Jésus c'est l'attachement de la parole de Dieu or Jésus-Christ est le roi des rois le Seigneur des seigneurs roi oyo azalaki na mbula moko roi azalaki na moins de 1 année roi azalaki na moins de 1 an azalaki na moins de 1 mois mais roi Hérode alobi ngai na ye mpo na adorer ye voilà la puissance de la parole la puissance de Jésus continue mama na ngai mema na verset 5 e disse-lhe pois Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Verset epesa nga mawa na bato bana banzambe bakufa nzambe alobaka te Jésus-Christ etango asekwi alingi kodémontrer preuve de la résurrection atuni bango est-ce que bozali eloko akolia un mort ne mange pas moto akufa aliaka te koma ya kosambela nzambe akufa batie na nkunda batie bisika moko baningisaka ye alobi ete bozali eloko akolia alingi juste prouver bango c'est moi-même Jésus-Christ qui était cloué à la croix qui était resté pendu à la croix qui était cloué mes pieds cloué ma main et le côté percé et la tête couronnée des épines alingi kotelisa bango c'était moi-même l'épreuve un esprit ne mange pas un esprit mange seulement les choses spirituelles mais tout na bango si vous avez quelque chose à manger débité banzambo zo sambela so ba sekwa pe basenga biloko akolia so ba sekwa pe basenga biloko akolia eza ba preuve ya koyeba ete nzamba solo eza Yesu oyo toza kolanda tango oyo boye mama continue na yo e Jesus disse-lhes: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis lançaram pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Yesu alobi na ye alobi ete bwaka filet na lingala lingala baona lingala ezokima ngai filet na lingala moniama alobi bwaka moniama na yo na ngamba mobali nzambe mokola bayela Pierre esilaki abi naza na master ya pêche naza na master so na koti 3h matin bedi en tout cas la carte abona ba 4h pour na ko 5h te batte tondi azangi licence abi naza na licence à pêcher mais moto aza na ba licence moto aza na ba master c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi na ngalobi last of filet côté toi pour comprendre le moko ba ne lo rakolia te à comprendre que ils ont passé toute la nuit alors qu'on regrettait te yo ozo passé bouti no zo le côté yo o malade zo tungisa yo o passe zo tungisa yo o kolela zo tungisa mabomo na yo oyo bana malade zo tungisa yo o ko regrettait te Yesu alobi bwaka filet no maboko mobali bwaka filet mobali ngo ba juste que ndimela maloba na ngai po ete ndimela maloba na ngai soko ndimela maloba na ngai okomona changement na bomoi na yo soko ndimela maloba na ngai okomona croissance na bomoi na yo soko ndimela maloba na ngai ba limitation ya famille kokende soko ndimela maloba na ngai ba hôtel ya famille kokwea soko ndimela maloba na ngai ba maladie héréditaire kokende po ete oza obligé tozala mutu ba maladie héréditaire euta na koko e na tata mwasi oyo ekoma nango ya famille non Yesu alobi ete bwaka filet côté droite seulement veut dire ndima maloba na ngai continue mama mema ngai então não. E já não podiam tirar pela multidão dos peixes que se encontrou dentro da rede. Bíblia alobi na ngai tango babwaki moniama kote wana Yesu alobaki bazwaki 153 grands poissons. Alléluia. Nzamba aza solo abi tellement bazwaki bambisi ebele yo oyo passé butu ya ezozala ya échec yake pa na Yesu. Amen. Yo ozo passé libala eza l'échec yake pa na Yesu.
Po au péché qui yomoko. Pierre avait péché seul. Maintenant la coûte la moto va coûter la gana été. Moto a changé la destinée à bateau. Moto a fait la solution à makambonioso. Moto a pambola kapai bateau pambola makate. Moto a le na Isaac. Alors ko bimate na Genèse chapitre 26. Alors ko bimate malgré pas ses awa. Moi j'étais béni dans les souffrances. Moi j'étais béni dans les thèses arides. Ma bénédiction ma bazo lona te et ko bota te. Nzamba bina Isaac abiko bimate mengai. Nako pambola yo place yali. Yango na ko déplacer te. Ko boma libala wana pété. Batela libala wana. Comment dire que chèque ezali? Mais chèque na yo et au bon moment de sengo. Bible a dit que Isaac avait semé cette année-là. Il a récolté les centiples. A bouka qui les centiples. Pour être place wana. Batu ba kamwa ki. Balobi ete non. Awe loke bota kate. Nguba kute kile bimakate. Mais aloni ba nguba. Aloni ba mitinda. Aloni bloka ndenge na ndenge nyo se bota. Ponza baloba ki na ye. Kobimate zala wana. Ya mwana mwene osenga moto foyo kanzambe. Mais pour la santé na yo. Mwana pour la libala na yo. Pour la bana na yo. Yeba nzamba zolo bana onini. Pour ce qu'on nzamba kolo bana yo. Soko sali lango. Tala Pierre. Il a passé toute la nuit. À ses pères à pêche. Mais a passé toute la nuit sur le côté. T'as fait bois comme mon âme à bois qui. Bible obi. Ba gros poisson. Moi, moi, ben nango. Exaté. Continuez, maman. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu. Discípulo yé salingaki mingi. Ezaki Jean. Mais mon comme si maman donne à fongole loko awa. Yé salingaki Jean. Mais t'es comme pour la fongola ya royaume. Fongola bokonzi na Nzambe. Apesa yongwe pa Pierre. Tokangi parenthèse wana. Ce que disciple Yesu alingaki mingi. Loko ya Jean. Jean reconnaît très bien. Na tanga motula na tolo na ye. Esaïe. Alléluia. Amen. Mais non on a sepela ki na Pierre. Abi na passé butu mobimba. Mais sur ta parole. Alléluia. Abi pona liloba na yo Nzambe. Ngala kubwaka. Yamana ko douter na maloba na Nzambe te. Même les roses nzoto makasi, nzaka ba tsoza nzoto makasi. Oza fier, oza kitoko, oza malamu. Oza na kitoko, oza malamu. Mais pesa bombo ina yo pa na Nzambe. Po kitoko na yo e ko défendre yo te moko na kufa. Kitoko na yo e ko défendre te moko na pasi. Kitoko na yo za la difficile défendre yo moko na za stagner na mbeto hôpital. Mais Nzambe a capable pour défendre yo. Même batu ba bwaki yo, batu ba sundeli yo, mais si on attaché dans Nzambe. Nzambe ko bikisa yo. Alors Bible lobi na ngai et que j'ai reconnaître, dans la reconnaître si Pierre a dit Nkolo, il fallait qu'on reconnaître yé. Pour yaza Nzambe, pour yaza bikamwa, yaza elonga, les narcisses de Saron. Aza ba kombo sur la bandango e ko silaka jamais. Là ba reconnaître maloba yeso ba keza solo. Yangona même no moni angote. Maloba loba pona yo e ko kokisama. Nazo proclamer pe nazo prophétiser ko lobete. Et pour yo mabalo ezali ke butu mobimba ba yo kana raté. Mabalo ezali ko kufa, santé ezali ko kufa. Butu mobimba solo kate ba yo kana raté. Nzamba zo restaurer bino sikoyo na kombo la Yesu Masia. Pour que la restauration divine doit entrer dans la vie. Pourquoi les hommes couple? Pour les églises sont composées de familles. L'église est composée de la famille. Alors, si l'église est composée de la famille, donc, la famille sont dans la bonne santé, bakoya, pe bakokuta na Nzambe, pe Nzambe, akosala malamu, pour la mabota wana, pe bango bakoservir Nzambe pe malamu. Pour te bengami te, pour te lukaka Nzambe, mais te bengami pour te servir Nzambe. Alléluia. Or, nous devons servir Nzambe te, so azana kinyate. Alléluia. Amen. Nzamba za malamu mingi, les secrets de progrès, na komi na suka, na laksika juste batu, koyeba eke, Jésus-Christ, aza maître ya nyonso, oyo za nango posa ya kopesa yo. Pierre avait toutes les capacités pour la kosukisa, mais il n'a rien pris. Mais il a reconnu par ta parole. Le bali bala nanga zo kene manœuvre. Mais Nzambe pona kombo nzela maloba na yo. Na koumela libala oyo eko kufa pete bana nanga bazobela mais na maloba na yo Nzambe bano bazobika. Alléluia. Donc tous s'attacher à Nzambe et tu reçois progresser la biso na succès na bikama na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Nzamba zo lokumu tobi bongo. Amen. Amen. Merci. Merci mingi. Tosukisi o ezalaki secret de progrès. Nakosenga merci mingi pa papa na biso Ozana na mama na biso Mado
na mboka na Irlande baza awa na kati ya Blanchistan eza famille moko makitoko malamu mingi vraiment nasepelaka mingi na libota oyo pe na bosani te kopesa mbote pa ya visionnaire ndeko na biso Serge Lutumba oyo Nzambe aza kosala bolamu mingi vraiment na nzela na ye aza kotambusa maloba na Nzambe na nzela na YouTube kotia yango partout afin que esoka na 4000 te même mutu aza na Chine soka koti abeti kaka Serge Lutumba na YouTube akomona kune pa toza kotia matere na biso pe bato mingi baza kolanda pe baza kopambolama pe ba feedback eza koya yango ezo na biso ke bato baza kolanda et puis na pamboli ba umbu na Nzambe nyonso vraiment na mboka na Irlande so na tangi ba kombo na kobosa na misusu même na Angola basala na Nzambe mingi Nzambe apambola bango na bosani pese pasteur Timothée na Angola pasteur Mawete Gaston pasteur Simon Zinga boza na tel mebele Nzambe apambola bino makasi vraiment et pasteur Jean Oliveira oyo azosala pe musala monene na Angola Nzambe apambola bino et puis na monde entier basala na Nzambe na bana na Nzambe Nzambe apambola bino tosala musala oyo soko moni remarque ko hésiter te ba numéro ya téléphone la kawana soko na poser to partager sujet moko na mikoloko ya obengi biso li papa place na lobaki boye mi falo fungola yango et puis to ba na kozonga pe to musala yango. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen.